BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. La confession, comme pasteur à lobby, confession, il faut les canaux publics, dans le lobby, ça ne dérange pas, je préfère confesser. Amen. Dans l'année 2009, bon, Nazaki na Pointe-Noire il y a très longtemps. Là, tout comme en 2009, Nazaki nanda kwa libala nangai, na ute ko bota mwana nangazaki précisément na ba 9 mois. Na ko ça la connaissance na mwana mwasi moko boy. Mwana mwasi ngwana ayaki okuta biso na lopango ko futela, ye pa ye abandi o futela. Après l'air tout comme au futela ensemble, mwana mwasi ngo abandi ko sala ba voyage. Alors ça la voyage parfois mobile na lobby garder nga bana oyo parce que moi sinanga akindaka zonga un peu retard. Nde bongo to que ça la connaissance na mwana mwasi wana. Tango ye a lobby merci parce que mobile nanga be garder nga bana et to continuer ki bongo. Après comment ko lobananga mais yo na foyer na yo boswa na raté na foyer na ona ukaka bozala na kimia yo na mobile na yo mais qu'est-ce qui nga bien en tout cas toza kan entente compréhension c'est tout. Après, tu comme au vent d'année ensemble, mais ouais, doit passer à Batumbo, t'étais pour la nuit. Mais pour la nuit, en tout cas, tu bandé qu'on continue, bon, on a qui n'a état d'âme n'a été. Après, comme on bête en ma solo lobby, au moningande nazalaka nazala lesbienne. Là, nazala lesbienne. Au monde même des navanda na mobile nanga parce que mobile nazala qui tchadien. Mobile nanga des te vendre des zaka parce que batbaye que nazala nanda comme mobile, mais en fait, mobile les zaka comme eloko moka échappatoire. Tu comme ko vanda betelanga masolo ndenge bandengo baninga ne basomba mapango batonga bien en tout cas vine ndezalaki yango. Après du fait ya koyoka emingi akomo lo bananga na linga ko mingi ngapa na bande ko comprendre na sima lo bananga bongo mona suka leki omona pesinga bisou aleki asalibo ngalobe mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh non parce que na linga kayo na linga ko na kata ko vanda na ye ensemble na comme pe lesbienne lokola ye ngana zaki na ndako libala na ngai pe na ndako libala maintenant là to comme ko bima bongo toutefois a comme ko lo bananga notre amour n'aura pas de fin, notre amour n'aura pas de fin ngana bande ko comprendre. Après un temps comme ça na comme mon mobile nanga comme bima libanda non des fois, toi aussi, tu répétais ça. Notre amour n'aura pas de fin. Après, le bananga, yo peut répéter notre amour n'aura pas de fin. Après, na comment ko répéter bon. To comment ko vanda bongo. Après, na comment mon mobile nanga como bima libanda na ebisi mais yo za ki liboso boité pas ni. Ya le binga pe na comprendre zaka mu pepe ko leka nango. Et comment ko se multiplier parfois ko zonga ndako ba 2 heures ba heure tardive. Or na za ko yebate ezaki vie à comportement langa moko. Tu es arrivé que une fois moi ça na lobi nanga to ke na Sibiti zamboka moko ezana kisi ya makasi na Braza na Congo Brazzaville to ke na Sibiti tant to kene na Sibiti kuna nazaki na mbongo ebele ba période wana ba internet e uta ko fungwa masika nazaki na ba kabine nazaki na mbongo abiloko za mbongo ebele boye to somba makaya buto ke na ngona mboka na biso to sombi makabu to ke na ngona mboka na bango kuna makaya bongo marché te nyonso etikali kuna mabokilo na ngai mais yo memi mwana na ngai na mboka Sibiti eza mboka mabeba kisi tutu faina zungu tant na zongi na komo mona mobile na nga comportement échanger kate ye maintenant komo ebisanga mais moni moi si soka boti bana mi balende vie siliso atoboti bana mi balé o muso libale simba to tiki un mobile komo tromper yo mona ngo malamu tutu après au fur et à mesure na bande ko yo ke bon so moni nga na osa musala et des lana aider le kolo suka bilamba bana obi a mobile nga pena aider la rabande ko edenga bongo azweki singa elamba nanga azwina singa elamba mobile akende na ngona banganga bakangi bisongo bakoti ngo na kacha bouteille wana nga la bande ko ebate to continuer ko vivre na ebongo après mobile a comme toujours mutuli kolo nga mona kangi bilo na nganda kuna bina o supporter sur libala te comme naza mbongo nanga je peux louer ma maison je peux faire tout ce que je veux na bimi na ndako libala na ki wenda kunanga ailleurs na komo vanda mais malgré tout ça mobile bande toujours ko zoa charge nanga na bana malgré na kende ko louer ailleurs et pas bande ko sala vie na mais tant na komi bongo na komo mona so na bimi na ki soit pas famille nanga ou bien nini nazo solo là
soki na zongi côté azaki abiyo place ozaki bozako tanga kombo nanga po bato bazako ebisanga mais yo na moi so boye bana te mais bokomi ko vanda trop bien, c'est comme si boye bana depuis très longtemps ou bien nga bien tout kanga mo pe nazo comprendre te mais kabona na yaza mutu mabe po na auto mona aza bien te po na tellement azaki déjà possédé ceux qui na bimi nazaki ko se sentir c'est comme si naza sunga mote, c'est comme si mutu aza akati nanga so na yo pani soko bimi bokendo tanga kombo ngesika okende nga mendeni yo yeba o non na lobaka bongo après. Donc comme pour dire que partout où elle allait, la fille devait connaître tout ce qu'elle fait, tous ses mouvements, elle contrôlait ses mouvements. Après une fois le binanga to kesibiti to kesibiti loko obomi mobile oza mwasi kitoko nga nazala na ba nazala na batu nanga baza batu nzambe loko bino bolinga ko sambela to kende mama ngo wana asambela kana ya osaloka mwa blo muka mike omono okoma na chance à mobile tutu to ke na il susibiti pour la deuxième fois to ke pa mama mobo mama ngo otanga pe bible tout azui mama ngo alobiza na katumo banzoloko awa katinga banzoloko na miso atangisi nga gutu moka kati pe banzoloko awa na rein achepe makasa moko boy après dazongi mama ngo apesinga mwa matiti moko boy alobi matiti oyo okoki so bolingo bimana mobali otaka matiti ngo aponga alobi matiti yango ça m'intéresse pas nazu matiti yango na boaki mais depuis na yebana na moi c'est na tout o ezalaki yanga ekoma par terre ba cabine téléphonique nazalaki nango tout esili mbongo esili maboko donc tout ne marchait plus libal ekufi mbongo ezali susute na yeko comprendre mais apo na faut na se retirer na comme ko kima mais comme boyanga pani akepa mama pasteur mo tozalaki na o bat baolinga te tous ensemble na route yo conseiller parce que za mama pasteur wana ebisinga o bat mususu balinga te batumi bale bazala bien bo vanda na binezelo ngabi mena expliquer mama pasteur on tala tout mama pasteur o bozala ka bien après nga moko la mama pasteur après nga moko na komo lala na komo sambela na bitevi o na osambeleza vio na meneza ngateta tout yange baby na komi par terre na komo kende na ACK ya papa le na Pointe Noire là na komo kende prier kuna na moni une fois na la libo nzamba ebisanga soko confesser nzamba olimbi solo ko alimbisa ki Marie de Magdala après na kipa ki angote après quelques jours na kuta na militaire mo lisusu ayebisinga nzamba lobina ebiso soko confesser ko limbi solo ko alimbisa ki Marie de Magdala après na komo continuer ko prier na bandi ko s'éloigner na ye na comme ko éviter parfois oya bo afuka mais azolela mais pas nu nozolinga sutos ensemble tenga meyo za ndaku no ngape na zai pananga so batumi bale ba otambala ba moni que rien ne marche ça sert pas to continuer ko za ensemble mola ofuka mazolela pour ni na sai que fort na se débarrasser na ye donc na se débarrasser na ye bongo nuance ngeza la ki akobeba parfois na komo lote ya vandi na porte ndaku nanga zaki na deux sexes apandi makolo na porte ndaku nanga parfois na komo lote bizarre bazumbongo nanga memengo patata mwasi na bango na sibiti bachango na motala ko batumba bambisi na bamboka bati donc tout ne marchait pas yango l'air na yaki braza ça va maman ça va zongisa micro c'est l'essentiel est dit amen. Je vais prier pour vous à la fin des cultes et on va suivre votre délivrance. Si j'ai voulu que Oyoka lisolo Oyo, c'est parce que Biloko Oyo est ce qu'on a banda kwa batu. Cette dame abimina libale yemoko. Aboyi mobali yemoko. Kakangi bisakakei ponani alingi muninga mwasi. Libale pe ya pauvreté te. Elle avait des biens, elle avait tout donc. Elle a dit mais muninga moi soit ne pas appeler moi si alibal. Yepe moi si alibal. So mais na libanda bazar sous moi si na mobile moi si. Jusque muninga convaincre boya libal abomi pe libal la Bible. Maintenant elle est telle qu'elle est là, il y a vendre des athées, l'eau des athées, ni des athées. Mais malgré tout ça, ce mari-là, a quoi ba de la bangombon. Mais il y a des lignes balade. Voyez un peu au niveau Satan Azo Salamusa. N'importe où en Afrique maintenant,
ozomona bana basi mibale bakanga na même en église bataka bango mibale moi sina mobali. Écoute un peu du soleil de quoi ces filles là bazo celles qui les lesbiennes bazo somba ba mapango. Mais vous vous posez des questions na osali qui les lesbiennes mutozo somba le pango azo zombongo wapi pour somba mapango c'est quoi bazo utiliser ba étoile ya ba innocent to bango bazozo. C'est comme elle est victime, on lui a tout ravi, enlevé nous sur aïe. Il y a ça le succès naïe. Ndemu kili toza sikoi. Tous les jours, azana ba Dubaï, azana ba Chine, azana ba Turquie, azana ba Europe. Menacé. La confession. Comme pasteur à lobby, confession, il faut les canaux publics, dans le lobby, ça ne dérange pas, je préfère confesser. Amen. Dans l'année 2009, bon, Nazaki na Pointe-Noire il y a très longtemps, l'heure tout comme en 2009, Nazaki nanda kwa libala nangai, na ute ko bota mwana nangazaki précisément na ba 9 mois, na ko ça la connaissance na mwana mwasi moko boy. Mwana mwasi yango wana ayaki okuta biso na lopango akofutela ye pa ye abandi ofutela. Après l'heure tokoma ofutela ensemble, mwana mwasi yango abandi kosala ba voyage. Akosala ba voyage parfois mobile na lobi garder nga bana oyo parce que mwasi nanga akendaka zonga un peu retard. Nde bongo to ayaki osala connaissance na mwana mwasi wana. Tango ye alobi merci parce que mobile nanga be garder nga bana et to continuer ki bongo. Après comment koloba nanga mais yo na foyer na yo boswa na raté na foyer na yo na okaka bozala na kimia yo na mobali na yo mais qu'est-ce que nga bien en tout cas toza ka entente compréhension c'est tout. Après to comme vendre ensemble mais wal doit pesa batumbo tete pour la nuit mais pour la nuit en tout cas to bande ko continuer bon na ba ki na état d'âme na été après comme ko betanga masolo lobi o moninga nde nazala lesbienne. Là, on a la lesbienne. Au moins, même des navanda na mobile nanga parce que mobile nazala ki tchadien. Mobile nanga de te vendre ezaka parce que batbaye ba que nazala nanda comme mobile mais en fait mobile ezaka comme eloko moka échappatoire. To comme ko vendre betela nga masolo ndenge bandengo baninga ne basomba mapango batonga bien en tout cas vine ndezala ki yango. Après du fait ya koyoka emingi akomo bananga na linga ko mingi ngapa na bande ko comprendre na sima oloba nanga bongo mona suka leki omona pesinga bisou aleki asalibo ngalobe mais qu'est-ce qui ne va pas oh non parce que na linga ko na kata ko vanda na ye ensemble na comme pe lesbienne lokola ye ngana zaki na ndako libala na ngai pe na ndako libala maintenant l'air to comme ko bima bongo toutefois a comme ko lobananga notre amour n'aura pas de fin. Notre amour n'aura pas de fin. Ngana bande ko comprendre. Après un temps comme ça, na comme mon mobile nanga comme bima libanda. Non. Des fois, toi aussi, tu répétais ça. Notre amour n'aura pas de fin. Après, le bananga, yo peut répéter notre amour n'aura pas de fin. Après, na comment ko répéter bon. To comment ko vanda bongo. Après, na comme mon mobile nanga comme bima libanda. Na ebisi mais yo zaiki liboso boité pas ni. Ya le binga pe na comprendre zaka mu pepe ko leka nango. Et comment ko se multiplier parfois ko zonganda ko ba 2 heures ba heure tardive. Or na zako yebate ezaki vie à comportement langa moko. Ti est arrivé que une fois moi sana lobi nanga toke na Sibiti zamboka moko ezana kisi ya makasi na Braza na Congo Brazzaville toke na Sibiti tant toke na Sibiti kuna nazaki na mbongo ebele ba période wana ba internet euta ko fungwa masika nazaki na ba kabine nazaki na mbongo abiloko za mbongo ebele boye to somba makaya butoke na ngona mboka na biso to sombi makayabu toke na ngona mboka na bango kuna makaya bongo marché te nyonso etikali kuna mabokilo na ngai meyo memi mwana na ngai na mboka Sibiti eza mboka mabeba kisi tutu faina zunga tang na zongi na komo mona mobile na nga comportement échanger kate ye maintenant komo ebisanga meyo moni moi si soka boti bana mi bale nde vie siliso atoboti bana mi bale o muso libale simba to tiki un mobile komo tromper yo mona ngo malamu tutu après au fur et à mesure na bande ko yo ke bongo so moninga na osa musala
et desela na aider le kolo suka bilamba bana obi ya mobali nga pe na aider l'air abande ko edenga bongo azweki singa elamba nanga azwina singa elamba mobali akende na ngona banganga bakangi bisongo bakoti ngo na kati ya bouteille wana nga na bande ko eba te to continuer ko vivre na ebongo après mobali akome toujours mutu likolo nga mona kangi bilo na nga ndako na bina o supporter sur libala te comme naza mbongo nanga je peux louer ma maison, je peux faire tout ce que je veux na bimi na ndako libala na ki louer ndako nanga ailleurs na komo vendre mais malgré tout ça mobile abandé toujours ko charge nanga na bana malgré na kende ko louer ailleurs et pas bandé ko ça la vie na mais tant na komi bongo na komo mona so na bimi na ki soit pas famille nanga ou bien nini nazo solo là soki na zongi côté azaki abiyo place ozaki bozako tanga kombo nanga po batu bazako ebisanga mais yo na moi so boye bana te mais beaucoup mi ko vendre trop bien c'est comme si boye bana depuis très longtemps ou bien nga bien tout kanga mo pe nazo comprendre te mais kabona na yaza mutu mabe pona auto mona aza bien te pona tellement azaki déjà possédé ceux qui na bimi nazaki ko se sentir c'est comme si naza sunga mote c'est comme si mutu aza akati nanga so na yo pani soko bimi bokendo tanga kombo ngesika okende nga mendeni yo yeba o non na lobaka bongo après donc comme pour dire que partout où elle allait, la fille a devait connaître tout ce qu'elle fait, tous ses mouvements, et contrôler ses mouvements. Après, une fois, le binanga to kesibiti. To kesibiti le ko obomi mobile oza mwasi kitoko nga nazala na ba nazala na batu nanga baza batanzambe le ko bino bolinga ko sambela to kende mama ngo wana asambela kana ya osaloka mwa blo muka mike omono okoma na chance à mobile tutu. To ke na il susibiti pour la deuxième fois. Toke pa maman mobo maman ngo otanga pe bible tout azui maman ngo alobiza na katumo banzolo ko awa katinga banzolo ko na miso atangisi nga gutu moka kati pe banzolo ko awa na rein achepe makasa moko boy après ndazongi maman ngo apesinga mwa matiti moko boy alobi matiti oyo okoki so bolingo bimana mobali otaka matiti ngo aponga alobi matiti yango ça m'intéresse pas nazu matiti yango na boaki mais depuis na ebana na moi c'est na tout o ezalaki yanga ekoma par terre ba cabine téléphonique nazalaki nango tout esili mbongo esili maboko donc tout ne marchait plus libala ekufi mbongo ezali susute na ko comprendre mais ça pour na faut na se retirer na comme ko kima mais comme boyanga pa ni akepa maman pasteur mo tozalaki na o bat baolinga te tous ensemble na route yo conseiller parce que ça maman pasteur wana ebisinga o bat mususu balinga te batumi baleba zala bien bo vanda na binezelo ngabi mena expliquer maman pasteur on tala tout maman pasteur o bo zala ka bien après ngamoko la maman pasteur après ngamoko na komo lala na komo sambela na bitevi o na osambeleza vio na omeneza ngateta tout yange baby na komi par terre na komo kende na ACK ya papa le na Pointe Noire là na komo kende prier kuna na moni une fois na la libo nzamba ebisanga soko confesser nzamba olimbi solo ko alimbisa ki Marie de Magdala après na kipa kangote après quelques jours na kuta na militaire mo lisusu ayebisinga nzamba lobina ebiso soko confesser ko limbi solo ko alimbisa ki Marie de Magdala après na komo continuer ko prier na bandi ko s'éloigner na ye na comme ko éviter parfois oyabo afuka mais azolela mais pas ni nozolinga sutos ensemble tenga meyo za ndaku no ngape na zai pananga so batumi bale ba otambala ba moni que rien ne marche ça sert pas to continuer ko za ensemble mola ofuka mazolela pour ni na sai que fort na se débarrasser na ye donc na se débarrasser na ye bongo nuance ngeza la ki akobeba parfois na comme l'autre ya vandi na porte ndaku nanga za ki na deux sexes apandi makolo na porte ndaku nanga parfois na comme l'autre est bizarre bazumbongo nanga memengo patata mwasi na bango na sibiti bachango na motala ko batumba bambisi na bamboka bati donc tout ne marche pas yango l'air na yaki braza ça va maman ça va zongisa micro c'est l'essentiel est dit amen. Je vais prier pour vous à la fin des cultes. On va suivre votre délivrance. Si j'ai voulu que Oyoka Lisolo Oyo, c'est parce que Biloko Oyo est ce qu'on a banda kwa bat. Cette dame abimina libale yemo. Aboyi mobali yemo. Kakangi bisakakei ponani alingi muninga mwasi. Libale pe ya pauvreté te.
il avait des biens, il avait tout donc mais muninga moi soit ne pas appeler moi si alibal yepe moi si alibal so mais na libanda baza susu moi si na mobile moi si jusque muninga convaincre boya libal abomi pe libal la Bible maintenant elle est telle qu'elle est là il va vendre des athées l'eau des athées ni des athées mais malgré tout ça ce mari là akoba autinde la bangombong mais yende ali hili balade voyez un peu niveau Satan azo salamusa na potote en Afrique maintenant ozo mona bana basi mibale bali bakanga na même en église bataka bango mibale moi sina mobali écoute un peu du soleil de quoi ces filles là bazo celles qui les lesbiennes bazo somba ba mapango. Mais vous vous posez des questions. Na osali qui les lesbiennes mutozo somba le pango. Azo zombon wapi. Pour somba mapango c'est quoi. Bazo utiliser ba étoile ya ba innocent to bango bazozo. C'est comme elle est victime, on lui a tout ravi, enlevé nyo sur yaye. Il y a ça le succès naïe. Nde mukili toza sikoy. Tous les jours dans ba Dubaï, dans ba Chine, dans ba Turquie, dans ba Europe, menacé via Opol. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.